Salut, bonjour, bonsoir la grande famille des MK Mbelou TV officiel, voilà. Moi, votre humble servante, maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je ne dis toujours que vous servir, en tout cas, c'est mon devoir à moi. Et en soki ya koloba ezali, en tout cas, je n'hésite pas, hein. N'hésite à rater penza pour n'envoyer olobela biso na kati ya MK Mbelou TV officiel. Voilà, je suis là, on va essayer un peu de parler sur notre film qui a déjà débuté, l'acteur film non koko benga otinzambe na français le qui m'a cassé belle vue, pardon. Non, nous comme toi, on denga pour nous prononcer film, la tortue, la tar, Jésus-Christ, film au thème, la famille. Tout ce qu'on a film la biso discrédit, si film na biso tu ko le cas la discrédit, en tout cas ils qui film mon konga personnellement, moi personnellement j'ai beaucoup aimé parce que était biso ya mingi la discrédit était biso mutu na mutu oyo azako se retrouver peut-être na situation oyo ezako se retrouver na kati ya film wana discrédit mutu na mutu azui par na ye la famille eza elo mombwe otokoki ka te koyaka toye na yebisa biso likambo wana mingi tangu toyaka kotala ba film na biso o ba artiste na biso ba présenter la biso nous devons savoir quelque chose film oyo le ba eli biso ango ezana nini na kati leçon morale nini parce que surtout nous devons savoir que il faut retenir qu'est-ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est derrière? Ata ba musique ito yembaka. So to binzembo o ba yembela mboka na biso. Oye koye bana ya mboka. Oye na bilenge. Oye bino ba master. Ba papa na ba mama. Mboka soki e baby. Mosolo na yango ekobebaka elongo. Ma ebongi tozala na mbongo makasi. O comprendre nzembo wana ntango ozoyoka okokonga toka sebenwana ozokango elengi te batei biso na kati ya nzembo wana ke soki mboka ebebi mosolo na yango c'est-à-dire mbongo na yango pe eperdre valeur omona ke mbongo ya bapaya ekomi na ampleur mbongo na bino moko bato ya boza na kati ya mboka ekomi na si film na biso la discrédit la grande famille moi j'ai beaucoup aimé parce que nazui mingi na kati ya film wana et puis je sais que il y a beaucoup d'autres personnes oyo bazuipe quelque chose na kati ya film wana ba apprendre loko moko na kati ya film wana. Voilà pourquoi tosengi merci beaucoup na batu nyonso tu o bazalaki na kati ya film wana casting ezaki kitoko mutu nyonso tout la grande famille de MK Mbelou TV officiel a incarné rôle na ye ozo sentir que non ba pesi oyo ezaki kati na bango ba pesi ango c'est-à-dire faire sortir ce que tu as à l'intérieur. Ok, voilà, abonnez-vous massivement sur MK Mbelou TV officiel. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Je tiens particulièrement à accueillir tous les nouveaux abonnés de cette chaîne. Je nous dis toujours que ici chez MK Mbelou TV officiel, tolobela ba artiste na biso presque nyon surtout ya mboka na biso et puis ya monde entier, mais mingi to vanda kapena na kitsa liboso pona kolobela famille Bota, Belvi Kondi, la patrona, na staff mobimba na ba collègue na nyon surtout, na ba partenaire na nyon surtout, c'est-à-dire ba Mimika Bongo ba fille de ouf, ba Aziza, ba Sylvie et Seke Gesho, décor, bato surtout bazo travailler ensemble na Bellevue, ngana benga bango ba collaborateur na ba collaboratrice na ye. Donc na chaîne MK Mbelou TV officiel kane na lobaka tolobela mingi ba artiste nyonso ya mokili mais to vandisa penza ndena Bellevue TV, Belvi Kondi la patrona, la poutine de l'écriture. Waneza boya te. Totike ba ma finga mais l'écriture c'est bella. Film na biso la tartuffe ezawana DG Bandi na yebi mingi kombo eza makasi ba français makasi ka loko ndenge ndeko na biso Dacosta tonton Dako et tonton Dako bomanga mabena ba mona ebisi bino na commentaire film na talango 2 fois na kaye na so notre so lobika gros momo boye
na komi on a papier alors bika na comment parce qu'on a un dictionnaire na kena banzo luka lo ba ki loko boza nini eza oza ko cultiver oza ko se cultiver parce que internet on ndenge eza la grande famille eza ka te ka to ka to che musique tu peux apprendre aussi à l'aide de cet internet quand on YouTube, on peut apprendre. Si tu veux apprendre l'anglais, tu peux apprendre l'anglais. Si tu veux apprendre le portugais, tu peux. Si tu... Donc, nous avons besoin de si tu te focalises, ok, na YouTube, comment faire boy, comment dire boy, nini na boy. Okozala enseigner donc nga nazozo kaye na nga en tout cas wana na koki ko bomba te nazana kaye na nga nazokoma ba monyon surtout tonto d'accord zoloba parce que eza ko bakisela nga un plus na savoir o nga nazana ngo tartif to moni film na biso ndenge ezoleka to moni famille ande ko na biso belle vie kandi la patrona na film na biso oyo titre nango ezolobela mingi l'hypocrisie. Maintenant, tu habites nenge belas banzo me la biso film ngoboye. To moni Aziza aza camarade ya Bellevue. To moni Dacosta aza camarade ya tonton Patrick. Siko ngande nda na tel tema na nesu na tel film deux fois. Nde Nathalie déjà na mona déjà que na habité ceux qui idée na nga eza déjà mabe. Ou bien ngande na taleli on a liste moko mabe mais nde na taleli film na monike muto a ozalela muninga mabe eza Aziza parce que nenga zo memela Bellevue parce que Bellevue c'est une dame indépendante elle est indépendante, elle travaille, elle fait ce qu'elle veut, elle prend soin de sa famille bon comprendre na côté na moneti Aziza nde a trahir Bellevue et puis du côté Patrick na ba gesho na ba popine non mon enquête d'Acosta a trahir Patrick. Ou les a selon karanga monde na hôtel la film na ba nda ko to sa so to ta film ba zo da mo ba idée o zo da mo ba idée bi a film ndenge zo kende boye e suke la boye film ndenge zo kende le boye e suke la boye donc nga déjà na hôtel la film oyoyo non mon a déjà à partir de la deuxième ou troisième deuxième épisode nous avons moins idée tant que tu pour faire d'autres analyses nous amplifier les sous tout au baki ça les sous j'ai mis ma vungu tu baki ça les sous penanenga ezalaka parce que Bellevue na ba film na bisonyo surtout o ele kaka tellement yemoko azane logo mo o nzamba takati na e sorry ane loko mo onzamba takati na o eza que mutu étant que être humain il faut tozala ne loko wana étant que être humain il faut tozala ne loko wana pena na mitu na biso webi ke nonde na saboye elo na sala ba retomber nango e ozaboye nde na sala boye ba retomber eloko boye ezaboye siko soto zui na famille ya mama na biso top tozoye ba pena nanu bien te Tebika que non, papa na bien de kona biso tonton Patrick akufa ndenge mama ta pazolo ba emoko na kati ya excusez-moi ndenge azolo ba na kati ya ba tableau nyonso zo jouer que non ba kabola papa va kufa kabola ki bilo nyonso tout dans mutu na mutazaki na part na eba tika ba Patrick ba vivre Geshopé de son côté c'est un cousin oyo aza peut-être te éviter mes intentions à Gesho et Zani parce que na vie oyo il y a des cousins mususu aoya par intérêt morobo et quelconque cousin mususu azoya penza na ndenge moko ya bien ya on a loba na mokilio il y a toujours quand il y a un vrai il y a toujours un faux quand il y a un problème il y a toujours de résultats OK so tala penza film na yo avec beaucoup de patience avec beaucoup de sagesse film oyo ezala pona biso lokwa dissertation la famille de M Kambelu TV officiel bana famille bota ba Dina Chou ba Pesha Lover ba cook ba nan susu ba artiste nyonso tu ba tu nyonso tu ngala linga mingi kingandi bino nyonso tu film autant totalango na bokebi avec patience parce que eza nazomona déjà na ba leçon oyo nini tokoki ko tirer na kati ya film o ba leçon moko eza na kati ya film oyo
et ko sunga biso dans l'avenir et sunga biso na futur film auto tala. En tout cas, belle vie qu'on dit la patronne nzamba pambola on a ebisa nzambe chaque jour. Na pesa nzambe merci na kocha kati na biso na communauté na biso batuloko ba bino boye oboye ko apporter un plus na société. Ba film o ezaka kokyo vanda bo vandi papa mama bana bo tala sans bêtise. Bolandi histoire boye moni pe moi mon bonnet bo zana bana omoni be junior a jouer tali boye Priscilla zo jouer le tala muninga ndenga zo sala boye yoko sala boye ozo pesa mon exemple moko pa bana opposana bango na katanda ko mona pa tali c'est nanyo junior banda ko jouer mutu boye moi malamu ngape na bando vivre bon. Donc même les enfants bazo zwa moi quelque chose au travers ba film na biso. C'est quelque chose de bon. To longo la ki mutema mabe. So muninga osale loka kitoko e mona. Ko applaudir. Ko yaka ate o lukaka defo ya mutu po bando finga mutu. Mutu so asali pe loka bien. Tu viens. Olobeli pe ango. Échanger l'hôtel. Échanger l'hôtel. Donc, merci beaucoup Nabiso Nyonso tout balandi à MK Mbelu TV officiel. Na bisa biso nyonso ke na linga bino mingi parce que bo pesa biso vraiment ozali na benga ngonini. Na benga ngo faveur grâce moko boye ya ko s'abonner na kata MK Mbelu TV officiel, o s'abonner au Philippe cloche à notification soki mama be MK à côté c'est loco au manque kate koya au talo tie j'aime partager commenter pe ce erreur moko za ki tiki pe na commentaire ou pesi pe conseil en tout cas nzambe wana oya kela liko na se apambola bino nyonso bisika bozali bana nyonso famille bota nzambe penda apambola bino parce que ya minene ezali koya na sima ya makamba kitoko bo pesa ka MK Mbelu TV officiel chance. Awa na MK Mbelu TV officiel boza desu te boyo kama finga te boyo kama tongi te boyo ke loko te awa c'est analyse moko propre to ye to vandi to lobeli likambo si il faut ko lobela to finga mutu te parce que les injures c'est pour le faible. Ah oui. Voilà la grande famille des MK Mbelu TV officiel. Que mon Dieu puisse vous bénir de partout où vous êtes. En tout cas, consommons le film. Quand maman le bas qui focus, travaille. Hein? C'est dans le silence qu'on travaille. Ouais. C'est vraiment dans le silence qu'on travaille. Ceux qui te sont focalisés na ba film na biso parce qu'il y a des objectifs na biso ba film oyo bela zo sala parce que nzamba tsakati na ye logo moko oyo ba bengi na yebite so na koko benga nini mo elo mo nzamba tsakati bela atsa intelligence pe sagesse moko kati na ye lokola maman moko boye ya 100 ans mais azana na fleur d'âge. Voilà la famille de MK Mbelu TV officiel. Yagolo beze belé. Yagolo beza penza et belé. Mais toya. Parce que film est bandeka lobby. Le déjà le 24 avril. Donc nous tendons vers la fin de l'année. Du mois pardon. Seigneur. N'a pas anticipé. Nous tendons vers la fin du mois. Donc je profite de l'occasion pour souhaiter des joyeux anniversaires à tous ceux qui sont nés au mois d'avril. Mes chéris, mes bébés, botama na mois d'avril. Donc mois d'avril on a qui s'angoté na chaque émission sans pour autant souhaiter batu nyos botama na mois d'avril. Joyeux anniversaire. Nzambe apambola bino bisika bozali. Ce qui est sous Christ azongite en tout cas ngana bino, je vous assure que tokozonga tokokuta na mikolo ezali koya. Nzela mosusu te na kolanda. Bobele se nzela na yo. Nanyala kisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oye sakate se nzela na yo. Maeba tolela kayo.
bayokisa masonite papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mosikoli oyo asikolanga ye liboso ya banguna na ngai alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali kondinanga lisungi oyo ekosaka te na tango ya pasi. Bisous, bisous, bisous. On se retrouve à la prochaine. Pour nous, c'est bisous que tant une belle attaque générique au début du film, je me dis bye batalela kayo bayo kisa masonite papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Ah, belle vie. Bisous à tout le monde. Abonnez-vous massivement sur Amkambelou TV officiel. En tout cas, abonnez-vous. N'oubliez pas de regarder nos vidéos précédentes ou d'aller dans nos playlists. Il y a des contenus excitants. Et bisous. On se retrouve à la prochaine. La grande famille, ceux qui est Famille Bota. Oh yeah, Famille Bota.